Bonsoir à tous. Bana Nzambe lelo na ye pona kopesa bino kopesa réponse na ma message par rapport à message yaki la semaine dernière. Denge yaki comme ça bandeko batali yango pe bandeko babenginga mususu ba komelinga pona ko bananga makambo ko poser quelques questions, c'est pour ça qu'il n'a pas ko répondre à ma question wana. Bana Nzambe oui malamu ete parce que ebisaka bino que soki message o ba kolobelanga en secret ngana ko tiango likolo ya ngomba ta ko tiango na grand marché pour être bato ba utiliser yango bato ba yoka yango. Voilà. Alors bande ko belé ba lebi na ngai ki voilà yo za ko attaquer bato na Senko. Batna Senko, bazo ça la dialogue pour qu'il est engaté, tout ça. Ndenge bino bokani ces amabete, c'est vrai, bazo ça la dialogue pour qu'il est engaté. Mais à quel moment? Occupation et fandi na biso, ça fait 15 ans maintenant. Ceux qui pensa bato ya Senko, bazaki bato na Nzambe ya solo. Makambo lingozo a 15 ans té. Pour moto na Nzambe azali liso na Nzambe tanga komona mape akoya koyebisa peuple abi non peuple tellement tala mabe ezali boy tali bunga ezali boy. Mais batna Senko ba yebi yango bien que le pays est occupé par des Rwandais, toutes cette bande là, vous voyez. Alors Senko ayeba kiango, cela fait maintenant 15 ans. Maintenant, etikali kaka pour que le peuple a reprendre qui souveraineté naie. Maintenant, Senko il se met comme par hasard comme un médiateur pour la nini aya ko la médiation. Mais médiation naie ko sala ngo pourquoi? Donc il faut asala nini a lukaki nani Rwandais wana azana mboka a glissé azako luka glissement. Vous savez comment on va dans Zambie? Et là, vous avez dans Zambie, ce que vous avez na religiosité. Religiosité, c'est malamuté. Oyo, batu akoma comité, akoma fanatique. Mais vous avez malamuté dans Zambie. Oyo baza na kat na Senko, baza ba Congolais tout d'abord, baza ba Zaïrois, baza ba toyo, ba yebi, makambo nyu sezo koleka na kat na mboka wana. Mais si vous avez quelque chose, pendant 15 ans, vous quelque chose, cela veut dire qu'il faut vous poser des questions. Et comment la dernière minute que le peuple congolais a le but qui a ça la révolution pour récupérer qui souveraineté naie. Alors c'est là où maintenant on voit Senko aïe a dit que ça n'importe quoi. Mais eux ils allaient mascarade, mes frères et sœurs. Senko aza le kola ba ça Nzambe nyoso au moment la Kinshasa l'église de réveil on a tout ça ba mukuna ba ceci cela. Bazali ndenge moko po baza d'abord ba congolais obi terme ba congolais ndenge za la kaka mona mai ko biso feto lia moni bango baza bongo ezate ke bomo na bango ba soutani wana ou quoi que ce soit baza d'abord ba congolais alingi ne ko teka mboka. Ce n'est pas un problème de ba sango quoi que ce soit ngai na kola tango na zaka ko kola la tangara l'école catholique et bien les catholiques qui ils fonctionné à l'époque n'andingi comme fonctionner les lois il pas siko ba mabonza ezala susute babilo ko wana nyoso wana baza susu na droit na ngoti yango siko papa ebisi bango que non il faut boluka moyebo luko ya bino salaire kuna oya bino ndingi boko vivre pour survivre comme ka bongo baluka pour bango ne baza ba sango bomona bango ba sango mais baza na ba petite fille na bango baza na ba copine na bango baza na basi na bango baza pe na bana na bango il faut balia faut bamela siko na ndenge oya rente oya ba sango ezo simba souté ba mabonzi ezo za souté ba comme multiplier mon ba makambo mais ezo simba souté. Alors il faut balia basi baza na ba poche pleine. Il faut pas voiler la face. Oui, ça m'a cambo, ça coule, ça beau sembo. Je n'ai rien, je ne suis pas contre l'église catholique, mais bateau wana oyo quelques têtes bazali wana bango mutu ba ba kolukani ba te kamboka pour ba yebi bien que bana ya Congo ba komi prêt, ba komi à bloc. Ba komi à bloc ponini
ba libérer mboka na bango za na kati na mboka na bapaya. Mais comment est-ce que Senko a comme la dernière minute Ponini à ça la médiation? Pourquoi il n'avait pas fait ça avant? Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? C'est ça, faut la question à se poser. Mais tant que molili na moi basanga na kate bakuta na kapete soko moni oyo Senko akutani na pouvoir en place, cela veut dire que Senko bango na bango bazana kate na molili pour molili na mwinda bakuta na kate cohabitation za na kate basolo la kapete tango oyo lumière eza koya ténèbres kimaka. Mais soko moni que ba o soit disons bato na nzambe baza ko sololana bato wana tout ça, mais baza bato na nzambe te po moto na nzambe baza lumière tango lumière eza koya ténèbres fe kima baza na tango ko solola te biso to tangaka makomi o eza na kati na Bible makomi o eza kuna eza côté ya biso makambe belé etiaki biso même tango Jésus akamataka nzete a panzaka biloko devant temple pona ko lakisa ke eloko na eloko eza na tango nango oyo to komi na tango ya révolution basali na nzambe bakamata nanu Bible bakanga ngo nanu bazongisa ngo na sali peka to kende nanu to bengana nanu bapaya baza na mboka na biso to récupérer mboka na biso bongo moto na moto azongi na mosala ya ye eza mosala ezali kambo o eza pona mutu nyonso ezali pona basali na nzambe nyonso ezali pona batu nyonso za la nani za la cordonnier o za la maçon o za la électricien o za la juge o za la avocat o za la soldat o za la nani tout biso to telema nanu to récupérer na mboka après to kotala mutu na likambo ya ko sala. Voilà. Et puis, maintenant, Senko, il dit bien que Mboka Nabiso est occupé. Ça fait un moment. Ça va faire maintenant 20 ans à peu près. Ils le savent aussi que le président qui est en place, le président qui est en place, c'est un Rwandais. Ils le savent. Comment est-ce qu'on peut négocier avec un Rwandais? C'est lui qui est venu, c'est un usurpateur. Comment est-ce qu'on peut négocier avec une personne comme ça? Ou alors on peut négocier avec cette clique. C'est juste comme dans un moment où il y a révolution et salama. Bana Nzambe. D'ailleurs, ça qui bino na vidéo précédente que soki liwananga ezana kat na nzela oyo c'est inévitable. Ata lelo soki na zasu na mokilité, mais au moins na oyo bakotika na sima bako témoigner bakoloba que non atiaka édifice na kati na combat oyo lelo oyo liberté et comme na kati na mboka na Congo. Je parle d'abord en tant que Congolais. Zamboka oyo nga na botami o na kolikuna na yebi mboka mususu te oyo Nzambe atinaka nga na botama. To fani na France toza bapaya. La français baza ko rappeler tout le temps que vous n'êtes pas chez vous. Mais je ne regrette pas parce que je sais que j'ai un chez moi. Voilà. Donc, il y a un teke. Oui, bah, quand il y a des ceux qui font des balais longtemps, jamais qu'on comme un gando. Cela veut dire, tu fais na Bamboko, tu fais France, tu fais na Belgique, tu fais na Hollande, partout dans na Mokilio, tu fais na Libanda. Cela veut dire qu'un jour tu comme autochtone ya mboka wana. Jamais tu comme un citoyen ya mboka wana. Tout ça na nationalité, mais ce n'est pas donc d'origine telle nationalité française, mais d'origine congolaise. Dans ma passeport, mais cela veut dire que le lieu où tu as sous na temps il y a des négociations, il y a pas bouillé, il y a pas bouillé. Bah en Zambie, ils allaient pour la polémique té, ils allaient pour la amalgame té, ils allaient juste pour la rappeler binoké. Le lieu vérité beaucoup sous-estimé, mais ce que le lieu mutalandi vérité on a na kati na bosembo akomona ke akozwa liberté na kati na vie na ye. Tango za tango susi à côté ya TikTok ba na côté ya katoza suna temps limité zakaka pona ko mobiliser batu kat na révolution pour ni to récupérer mboka na biso to récupérer que souveraineté na biso. Toi na temps on a suscité ya koluka ba midi à 14h. Vous voyez? Donc quand vous voyez les personnes les gens comme batu ya Senko, mais ça c'est vraiment ça c'est jouer avec les gens. Ça c'est vraiment jouer avec les gens. Ils le savent aussi que ces gens-là sont des étrangers.
qui sont là-bas, qui gouvernent notre pays. Ils le savent. Mais pourquoi on va négocier avec ces gens-là? Moi, je ne comprends pas. Hein? On vous a donné une émission, on va faire par exemple, radio Bendele, on va faire par exemple, comment est-ce que Muto Yokokuta Nanda moi Sinayo a violé moi Sinayo et puis à Kangibal en a un otage et puis vous vous dites que non, il faut pour négocier. Mais c'est quoi ça? Il faut tout le cas changer mentalité na biso bana na Nzambe. Donc comme dans moment où tout ça sous na temps on a té temps on a koluka ka ba polémique ya koluka ka boyo aloba ki bazongi ça ki bon. Non, moi je suis là, je suis passé ce soir, c'est pour vous répondre aux personnes qui m'ont posé des questions. Voilà. Alors ces personnes-là qui ont posé des questions, ils ont posé des questions parce que bazako monake non comment nazako kolobela basai na Nzambe mabe. Mais non. Quel basai na Nzambe? Hein? Baza au même titre ndenge moko na ba congolais oyo ba fungola ba église na Kinshasa oyo baza ko kosa batu cherchez d'abord le royaume et la matière de ce monde et la vie éternelle vous sera donnée par-dessus. Tala évangile na bango baye na ngona kat na Congo ya ngwana et puis partout na même bazaka na poto awo. Ozomona bayete ke poni ba luka moyen ke peuple bikao ke mona miso na Nzambe bande ko na ngai bo mona ngote ke oyo liseki mokili za nango illusion. C'est une illusion le monde que vous voyez. Et ça quoi cliché. Il y a photo donc pas Fokangi. Je n'en peux qui lobby au revoir photo mais peut-être un peu flou. Alors maintenant journée et l'équipe lobby à tout le bois qu'on a au c'est fini tikali mosika. Voilà. Bah dans Zambie. Donc on s'attarder dans situation OT. Mais et là qu'on a une sabino kakaki batna senko bakosa binote baza ba zairwa mingi baza ba botama na tango zaire baza ba taba cop de bakepa kabila ceux qui bakepa ya kanambe bakeba lembo na bango baza na kat na ba poche na bango na so baza osala tout ponini mbongo na tikala na ba poche na bango soki bazui moyen ya ko faire glisser le pouvoir qui est en place. Mais bah il était que pour sauver peuple congolais. Non, peuple congolais a se sauver yemoko peuple congolais soka telemi aza peuple munene soka telemi a komba mboka wana ko komba na 1 heure du temps lekebele. Alors tout le kate tout liké pas na bateau tout liké et pas na rassemblement. Il y en a qui sont là-bas sont des corrompus. Donc toko ko tie dike na biso pa na bango te bande ko ngai tango ekoki moko na moko atelema pour être commis la dernière minute. Voilà, juste un pas à franchir mes frères et sœurs to commis déjà na kat na ligne d'arrivée. L'air yango e commis que peuple congolais yemoko azwa mboka na ye na maboko. Bana na zamboye baka bien que ce que les qui occasion oyo moi espace et liberté bozanango bozanango lisusuté parce que pourquoi parce que nani ba rwandais ba yebi bien que boyebi bien que bango baza ba rwandais tout ce que la clique na bango bimba wana nyusu boyebi que baza ba rwandais mais soki botiki bango ba tika la tina l'année prochaine moi espace et liberté bozanango kutu wana ekozala lisusuté po ba yebi que baza na intérêt moko na binoté po boyebi déjà que baza ba rwandais et puis ba ko bomabino à feu doux pour bazana tina la binoté boza pe bande ko la bango te ils n'ont rien à foutre de vous. Alors yango tango ekoki ki tango bokomi na suka ya sombele suka na bisanga et sengel ki moko na moko telema pour na ko silisa situation oyo. Voilà mokyo na zaki nango bande ko ngai na de kakaliboso te ke pour pleurer à quelqu'un. Non. Na de kakapona ko pesa message ou alors na de kakapo que le Seigneur a